Voilà, wasikiliza bana baku ye fokola sa. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata Olimosan. Tolanda ki mate na biso, bate ya biso na tata pasteur. Abandona ke na banzembo bayuda. Akena mibeko mikanda na ye ya suka yoki to bomba to salela. Ona mukolo wana tobika. Tata na biso, ba mama na biso, ba jeune, toza na esengo mingi. Lelo eza le 12 octobre. Tolandi makambo. Bakonzi na biso gouvernement balobi ya solo baza na nzela. Na koloba nyonso topesa ngo na tata Nzambe. Parce que ye biso ezigi biso na mokili Nzambe kaka azali na liloba. Topesaki invitation baye korépondre na likambo monene oyo na date ya lelo le 12 octobre ya solo totia elikia nani yango toye kosalela fete tata Simon Kimbao tubengi ye molimo centre. Donc maloba na bango message na bango ekotelinga makasi nga nalobaka boye na biso bakembakisi ke ntango oyo toza lisusu na makambo ya koloba te, mais oyo bazali koya bakoya koloba na biso makambo mingi. Lelo toyoki yango pesi esengo mingi na bakonzi na biso bazali batinda liso ya mokonzi bokende bozala na bango, biso mpe tokobosa na bango te na mabondeli. Mokili eza na mpasi, mokili mobimba eza na mpasi. Mpasi oyo nkolo Yesu yamonaka yango, ye mpe abombaki te ayebisi bayekoli ke mokili ekuningana, bitumba ekozala makasi, oyokani ekozala lisusu te na ntango wana. Bule kopeta ekotonda tremblement mabele kuningana oyo nyonso tozomona na miso. Nkolo Yesu ntango alobaki yango bayekoli mpe bakangaki monoko te, balobi ese ntango na biso yalobi te na ekeke ya mine ntango na biso te pasi kozala na bango. Elelo oyo makambo toza kovivre nde yango oyo Nzambe alobi nini pasi ya boye. Pourquoi likambo oyo eyeli biso koluka banganga ya Kristo te banganga Nzambe. Po ete likambo oyo biso nyonso mangomba nyonso totiango na mabonge. Pepe oyo isila tozali kokufa na minduki, tozali kokufa na maladi, tozali kokufa na mbeli na machete, basiliki mai mpe ezali koboma, mopepe ezali koboma, bakaki ezali koboma. Totali position nyonso ya mabe ezali komonana. Mais tokosambe kola date ya mokolo ya lelo topesi manso na ye moko tata Simon Kimbao oyo azali motindami ya nkolo Yesu. Papa Ndungita na jeunesse soki balobi nini na place oyo nalakisaki yo
balobini na jeunesse. Tokotanga na Genèse chapitre 15 verset 9 à 13. Etangeli ezali boye na kombo na tata na mwana pe molimo santo. Yawe azongiseli ye. Lukelanga ngombe ya mwasi ya mbula misatu. Daba ya mwasi ya mbula misatu. Pelele ya mobali ya mbula misatu. Na pigeon moko ya muke pe moko ya munene. Abraham amemi banyama wana apasuli yango na katikati pe atie eteni moko moko etalani na eteni mususu. Kasi apasuli bapigeon te. Bandeke oyo Elia kamisuni ekiti to Elia yango kasi Abraham abengani yango. Tangu moi esi ekiti pongi ya makasi ekangi Abraham pe abandi koyoka somo. Bongo Yawe alobi na ye. Yebe malamu ete bana na yo bakufanda na mboka moko ekozala ya bango te. Bakozala bawumbu kuna pe bakonyokola mambula 400. Merci. Natanga lisima lopoto. Zara. Oyo tangi elakisini. Oyo totangi awa ya lisolo ya tata Nzambe na koko na biso Abraham. Nzambe apesi ye mukumba ya kotumba mbeka kopasula banyama. Antuka ya liboso oyo minene apasuli na ye malamu. Kasi kokuma na bandeka moni keza biloko pamba biloko mike atiki ya mibimba. Ndesima amoni ete bandeko baliaka misuni babandiko ya bawela misuni mina moyo zalaki makasi. Abraham ayeli fika meningambo na tata Nzambe na tango azuma pongi ya moyo makasi elali ye Nzambe za kuyebisa ye ketala ndengo vandiwa badesanda na yo bana na yo bakoko lolo bakokende kaka na bowumbu na mokili oyo ekozala ya bango te. Bongo bakowumila kuna na bowumbu bakosala 400 ans. Yango makambo totangi awa papa. Merci. Soki totangi yango tina ezali. Toyebi bien que tata ya Abraham tata Tera. Mais ye azali kosangela bikeko. Mwana Abraham alobi oyo Nzambe te. Fogaluka Nzambe ye moko ayeba ye. Asuki amoni moi afukame asambe. Sanga afukame asambe ya bite. Nzambe alobi ngai owana te. Ngai sikoyo Nzambe naza koloba na yo. Po tozokende mbango lereki tosala alliance. Tata Nzambe na Abraham asalaki alliance camarade. Nzambe soki alobi ye asali. Mais aye komeka ye soki ya solo mwana oyo azotosa makambo ngai naza koloba na ye. Ndenge tolandi ngombe ya 3 ans, taba ya 3 ans, te na bapigeon mako pasola tumba na ngombe asali na taba asali ekomi na pigeon asali te eloko moke atumbi te.
pesikanda na Nzambe yango alobaki ke libota na yo bakokota baumu na Egypte 400 ans. tomoni ke esika wana soki eloko moke Nzambe atindi yo osaleli yango te etu oza na mpasi. totali Adam bakweyaki na masumu eske basengaki bolimisi te. No way. Nzambe apesi ye programme mais lokola biso moko tobebisaka tosengaka Noe mwana liboso moto mwini eske asengaki bolimisi te. atindi asala masuwa bato balandi nsima nango bazongi nsima etikali kaka ye moko Noe mama bana na babokilo basisi mosala. Nzambe alobi kola osisi kanga fongola pesanga fongola ayebaki ke bakoderange kamwana tosengela bolimisi te. koko Abraham mpe ndenge yasalaki bongo avant kutu koko Abraham lelo tokomi na minoko ebele ezalaki kaka moko nayebi te soki monoko nini wana toza koloba biso nyonso mbala moko. monoko nini wana ndenge koyebeliki ko Emerode abebisi biso loposo mwini Emerode tosali nini tozwi makanisi mabe babele akala totonga toyeba sekre ya Nzambe. Nzambe alobi Noe me naku kala mingi te natumbaki napesaki bango etumbu ya mai bakufaki me makanisi oyo bazosala nakoboma bango susu na mai te kasi panza bango pesa bango minoko mosusu bapanza yango minoko epanzani na mokili mobimba oyo balobaka Lingala bake akote oyo balobaka Kongo bake akote oyo balobaka Français bake na mokili na bango anglais mokili na bango balangi nyonso panzani. likambo wana eske tosengela ngo bolimisi te. Esai na Jacob bukonzeke na Jacob biso totikali kaka tosengela bolimisi te. Kamu mibale ezalaki wana ya pasi sikoyo kolo Yesu aye ntango kolo Yesu aye tobomi ye bolimisi te. tata soki mbango aye eloko moko te sikoyo tanga oze alobi nini. tokotanga na mukanda ya profeti Oze to Oseya na chapitre 5 tokotanga verse moko ya 15 totangi bwina kombo na tata na mwana pe mulimo sana. Yawe alobi na kozonge pai na ngai tango bakundima mabena bango pe bakozonge na ngai tango bakokoma na pasi bakoluka ngai na kombo na tata na mwana mulimo sana. nayebi te siko toza koluka Nzambe ke toza koluka ye te. toluki ye na mwinda makambo ba gouvernement na ministre balobi asolobi ya lotota tokoluka Nzambe tokende gauche tokende droite luka Nzambe yango tolobi biso balanga Nzambe tosala tu oyo likambo ekweyeli biso ya mokili mobimba totala yango
Mosusu kutale wote ekosi na sikoyo te. Ye aza kobongisa te. Ngasu kubotinga wana na kobongisa. Mesuki nzambe atie yo Kongo. Ti tokoluka ye. Yango balobi liloba. Nalandi bango très bien. Balobi liloba eza lipala yo. Et date ya mokolo ya lelo topesa liloba kwa ya nani. Ngai te. Sekele. Date ya lulu nani amonaki pasi atasi moki mbaa. Ye moko na 21 ya milion. Ke mokili tokende koningana. Pasi kozala. Ekimelu kozala te. Mokili mobimba. Papa Daniel alobi litanga ya mai euti likolo koye na océan. Babisi nyonso balingani. Nao bazala na fin fond balingani. Yango apesaki libonde ya le 6 avril. Biso bakebakisi tozala bapaya te. Makanisi oyo toza kotanga yango te. Mpona nini? Kono Yesu alobi na tata simoki mbango na banza nsa. Tala bato okotambwisa. Yasimi moku. Bakoyokela batata te. Bakoyokela bamama te. Ekozala difficile. Ezali bato na ntango Sodoma Gomora babebisaka babebaka. Mais ntango Yesu moki mbango ye sangisa bango. Mais lelo simoki mbango soki asangisi kofini kotio na mbanza nsambe epai mosusu te. Po oyo ezalaki na ntango ya Noe, na ntango ya Abraham, masumu nyonso ekoti sikoyo eye kosangana ekeke ya mine. Totelemela likambo totala Yerusalemu ya sika yango. Me makambo za koyokana ya mpasi. Mokili. Courage de dirigeant. Mokili mobima toyokana. Mangomba nyonso toyokana. Tozala nsima ya nani? Wapunga na zona mwana mke. Na burungi bayo magalinga.
Merci dirigeant. Makambo yango ezakaka na maboko ya Nzambe. Avant tokoma wana epo biso bato tosengela ngo bolingisi toyebisi tosengi bolingisi balebele mais oyo sikoki mbango alobaki na 21 soki tokomi na esika wana te komona kaka mpasi kokontinue alobaka na ye makambo ebele kasi ya suka te toko moponani wana baponaki aya na nkama nkana aza kozela ye po makambo ezali kowumela toza kozela toyaka na biso me nsini wana nga na moni yako te ngaza na likama te Thank you.
Merci, je te quitte. Colère qui le sang de la vie. Bienvenue sur la vie. Et poi suka ya wale kidogo. Mais papa vous que tu as eu c'est. Na ikikali kuso balonga kate. Ikikali bale balonga kate. Ikikali mine. Le papa yabisa balonga kate. Oya mine ya oya suka. Asang si makamu nyos tiama. Yo kimbang dalam makamu wa. Kasi konstitutionnalité. Oye batela ebanite. Bakata balu bakina biso makamu mingi. Baza kola kisa biso makamu mingi. Kokene pada ngena lagi bolingate pa coloniser bino balami bale. Kuna na bayuda tawa bimi na Egypte. Monaki saba simane baye kubebisa. Bakotaki buumo balami bale na Babylone. 70 ans. Biso tulubi kambalo zamayo kena biso. Kola sanctions. Otozo wele na zeya wote. Likamwezali na maboko ya ye moko tata Nzambe. Ya malonga babaki papa dangela ke tata na ye alakisaki ye oyo akobebisa mokili. Donc fin du monde. Bilobaki mbangisi kosambela mingi. Satan aza kotelema mingi. Kasi biso tolobi na nguya na bino tokolonga. Satan asalaki na kote. Na epite soki Satan asalaki mo. Asala mo kote. Atelo mo kote. Kati le 12 octobre. Tata Simon Mbango asimbaki mutu kuna na mbango sana. Tima boko. Teyaka. Tomoko mibale okokoka pourvi bakota. Na mokili ya sika mboka ya sika lelo soki mibale wa tokoti ebongo biso nyonso totikaki soki tosambeli te mpo mabe na mabe ezali komonana tozakolinga koyoka te ya wana lelo le 12 octobre nam oyo bakonzi na biso balobi na mate toyoki nzambe ayokela biso ayamba yango oyo lelo eza mokolo monene azali koyamba mabondeli ya moto nyonso wana nde toye mpona kosala mosala ya kotonga yerusalemi soki tosilisi toke na ntinzana on est sur ici, il est tellement tintane pour ici. Par contre, mon sous pour éviter talaka. Kuna bazo kozela bango, misala ezo kozela bango. Mais tokolaxi, ndenge tosala. Likambo papa ndungu alobi ya téléphone. Mais sinon on doit bienvenue aux les téléphones. Eza bongote. Oyo kani Sio ni bamia wakili ukena bandako bazana wa problem ya. Wapengi ebembe ya moyo kwa roba. Voilà. Alors, dans ce filming, oyoki sangacha ko ayoke la biso passer sila. Bitumba pe sila kimeya. Liloba kaka tuzo ko ya tata Nzambe. Kamone tikale na biso to bongisa. Dege to ladi makambo. Ya Abraham. Mais suka zoki mayele. Kuna
bani ya matoliki ayeko mekaye susu mwana moko kaka Isaki atumba yembeka toyebi histoire asali tu akomi na koya koboma mwana obite tala na nsima na yo meme ye wanakamata na place Abraham azwaki mayele biso mpe tozwa mayele nzambe soki alobi tosala ndenge ya lingi soki esali kaka pasi siko toza na mpasi nzambe atiaki biso mokolo toyebaka te banganga nzambe ya mikili mobimba banganga ya kisi te oyo badangami baresponsable tomemaka mangomba toyokana tosala tosenga bolimbisi na mokili mobimba oyo tozali koteya mabe totika toteya malamu nzambe ayokela biso na kati ya bolingo mibeko mpe misala tata mwana mpe tata molimo sana amen. Na kombo ya tata mwana tata molimo santo tolandi mateya ya mutuya tata mokonzi wa bule asili kopesa biso tata mokonzi wa bule biso tozali na nzambe mosusu te kaka yo nde nzambe na biso tokoki kosenga kimia na mokili mobimba tata molimo santo tokolobaka yango ntango nyonso mwana soki apakuli potopoto na nzoto tata alati uniforme mwana azokende tout droit epai ya tata oyo alati uniforme tata akobanga mwana wana te akoyamba kaka ye pamba te ezali mwana na ye yango wana papa limbisa biso soki ozali kozela kaka tolingana toyokana ekozala ngonga molai mawa na yo tosengi ezala kati na biso kitisela biso kimia bana na yo basepela na yango toyoki awa batata bamama tikete totonda yango na nkombo misatu ya bule na nkombo ya tata mwana molimo santo